totala soki pesa naza libanda. Totala soki live ekopesa wa libanda. Hey, oui, epesi, hein? Bandeko. Totala soki live ekopesa wa libanda, naza libanda. Nyoso kaka na kata bandaku wana bien te, tosalaka pe moko pe ba video pe libanda. Est-ce que nakosi? Mbote bampangi ya Vensa boni kuna tala kaka tozala nanu mwa libanda boye tosala mwa video nasola na bino moke na ndo esala bino quand même mwa ma video libanda avant était esila avant était esila toye libanda boye tosololi mwa bien ti tala mwindu oyo ya ngolo nzambe tala mwindu ya ngolo tala mwindu oyo mama na ngai ye bakongole na bitala mwindu oyo ya ngolo tala mwindu oyo mama no bati ya pembe pare bafinga kabisa babio iparese muta bati ya pembe bafingi balobio alekio na pembe mebiso pe toleki bino na mwindu mebiso toleki bino na mwindu parce que d'abord kozala mwindu d'abord eza bénédiction parce que choko pombe na bino na nchoko wana so diza boleki biso na pembe na bino na nchoko wana biso tokopa kola nchoko pe tokomi pembe me bino jamais bokoma ka moindo oui to leki bino na moindo to leki bino pena na moindo oui boleki biso na pembe biso pe to leki bino na moindo et pour ça muta lekio na moindo ça veut dire lekio parce que talaka ce muta lekio na moindo ça veut dire penza lekio oui Nzambe oya za nzambe ba congolais non nzambe ba congolais aka congolais je vous jure biso ba congolais toi na nzambe na biso moko kaka nous ne partageons pas notre Dieu avec d'autres personnes. Nous avons notre Dieu spécial qu'à nous-mêmes ba congomani nazoluka ba mama fashi beton, OK? Parce que ngai mikolo ngai na bango kaka nazoluka ba mama fashi beton. Mikolo ba mama fashi beton nakosa. Donc je vais tout faire que vous puissiez disparaître sur parce que je vais vous mettre hors d'état de nuire. C'est ça même la phrase, la bonne phrase. Mikolo ngai na ba mama fashi beton kaka. Je vais vous mettre hors d'état de nuire. OK? Ngai na bino kaka. Parce que moni côté combat, non côté combat tu as ba tête intelligence à kosakanate côté à combat. Non, il y a des têtes. Ba tête penza ya ko réfléchir, ba tia mayele, baza kotoyo. Oui. Parce que ceux qui te lobito banda koloba moni ba na kanyo so mibale ba tia muchindu bazalaka. Parce que côté na biso, côté na bino kuna bazo bande baleki ebele ba bololé. Les gens sans intelligence, sans réflexion, bafana kwiti. Bateau à part Fachi Béton, il n'y a pas vraiment des arguments solides. Oui, là-bas, il n'y a pas vraiment des arguments solides. Mais côté Nabiso Koto, oui, il faut sentir l'argument. Oui, il faut sentir. Bata ba tête baza koto. Donc, ngai, Nicolo Natinga Mika Nabino ba mama Fachi Béton, parce que ceux qui te le sont ceux qui ont côté intelligence. Toko kako éradiquer bino te na Facebook. Oui, parce qu'il faut to éradiquer bino na Facebook. To éradiquer bino ti kuna na mboka. OK? Donc biso nyoso pe to zala pe ka batu ya tête te quoi. Malgré que pas na biso penda ba force ba tête eze belé. Sko ngafko il faut na kitaka sko na ba niveau ya ba mama fashi beton. Pour même balobaka même pas fachi balobaka fashi beton. Faut na kitana niveau na bino ba mama fashi beton parce que bino mama fashi beton langage bo comprendre ka ezali langage ya terre à terre. Oui. Côté na penga pena sakani te parce que na bi pena na kitana level na bino to sola chintoko. Natikela bata mayele côté na sote mabata mayele baleki mingi natikela bandeko na nga mayele batete batete za koto ba Marc Lushimba talakaka ba Pichu Shomongo activiste talakaka wana ba tête ba Zoro Bilel Ingeta ba tête ba Prof Yumbi foyo ka ba tête ba nani susu kotoyo ba Karun Mawezo Maizo ba benga Karun Maizo ba Fabien Kuswanika. Donc il faut yo ka ba tête donc ceux qui donc moko na bango bambi kaka pa il faut yo ka déstabilisation côté kuna mosusu
hein donc ba tête eza koto mais tellement ba tête eleki ba terre à terre pe lokwa boza kuna ebele biso ba mususu foto kitaka na ba niveau na bino poto sola na bino makambo terre à terre OK donc maman fachi béton bino il faut na sola na bino makambo terre à terre parce que c'est ça la langage que vous comprenez mes chers amis congolais na ngena sola na bino kama mamuke mingi penza te to sola na mamuke kaka makambo na ngena sola na bino ezali lelo omoni parce que ngai na kopesa bino susu tante na sina bino na kopesa bino susu tante OK parce que lorsque vous vous attaquez aux combattants OK et surtout aux gens qui défendent le pays sur le concept des intérêts communs OK wana pe beaucoup tanga na nzela na bino OK parce que bino boza ko défendre ba intérêt à mutu moko vous comprenez c'est ça la différence bino boza ko sacrifier ba intérêt général pour na ba intérêt à mutu moko mais biso sikoyo ngape soki na kuti bino bozo ko attaquer combattant OK ou bien sono bozali ko linga ko baby c'est la combattant ngasko na bando ya se charger na bino ba mama fachi béton surtout bino benande boza infection vous êtes ici une infection quelque chose à éradiquer vite sur ce terrain ici. Je vais vous mettre hors d'état de nuire. Ba maman fachi béton. OK? Ba maman fachi béton. D'abord, na ko saluer bino parce que de toute façon, malgré tout, hein, tozana ba sœur. Mais na moni ba mingi bozo ko linga ko sa lokola, bozo lokola mwaka nanga, botindela ngo baninga na bino moko bozo kansake bangonde ba vrai joueur na équipe na bino. Ah, maman fachi béton. Yo ulio oswa charge ya masawa. Oza kutindela muninga na yo tala fiyo na kutumaza bo tindela ba kansake baba vrai pion donc ba ko jouer jeu na kati ya jeu na bino bo tindela bango kananga bazwanga en charge ayaya yo ulie yo moko ozwanga en charge oza kutindela muninga parce que yo lingita unako bombarder pena na ko pesa mutu wana mitraillette ata yo moko bino batu bazo ko linga ko endure bino na ere ba utindela bino bakaya masawa bo traiter ka masawa non so yo batindeli yo ka masawa loba na mutu ana tindeli yo ka masawa ye moko a traiter ka masawa comme ça tangu na ko nyata ye na ko pupola ye comme ça yo moko ko comprendre tangu yo poko ya ko linga ko simba ka masawa comme ça ko teya manano ndenge na beti muninga na ona mitraillette oui ba otindela batu mingi ba kana ngao ndenge nini fio bozo kotika ya loba boye boso kipena nuna ye ayaya nakana bino penda bwana mutu osokipena nga non nakana bino bwana mutu osokipena nga te parce que ngai ndenge nazali awa nakolalisa bino nyonso donc na lalisi bino donc si bo disparaître yango na bino ke ba mama fachi beto bino nde nazoko luka bino parce que soit disant bozo kanisa ke côté ya ba mama na bino nde makasi ezali mais ngai nazoko luka bino parce que so na zui bino na tandi bino ba mama fachi béton mais nga naza mama nyirangongo mama nyirangongo bobi nyirangongo volcan ya volcan soke bandi ko sanza lava awa nyataka donc ezipaka na ba béton ezipaka na ba building na ba balabala pona pesa bino ka warning parce que mama nyirangongo contre ba mama fachi béton boye ba keso nyirangongo etomboki volcan nyataka donc qui même ko nyata ville mobima na ba béton na ba groudon na ba nyoso donc bobe nganga mama nyira parce que ce mama nyira anyati bino boko sentir oui bobe nganga mama nyirangongo mama nyirangongo contre ba mama fachi béton n'esprit à bien mais bino batu bozo ko tindela baninga na bino bakana bino kana nga ba traiter yango bino moko na bo bandati yo zo tindela muninga kaya masawa traiter yango yo moko na banda comme ça na nyata yo comme ça muninga na yazo exemple que ameka kutute parce que mukola ko meka na ko nyata ye plus que yo pona kana bino pe moni lokuta pe so releki omoni lokuta bas lokuta ke ndaka musika te e ya vitesse meke ndaka musika te parce que na kana bino boko mi kozanga même ba mitraille boko mozanga ba bullet ba benga oni masasi botikali na ba revolver ba minduki o ezanga ba mbuma na kati parce que lokuta leki. Vous ne pouvez pas convaincre les Congolais aujourd'hui, c'est seulement venir terroriser les Congolais, venir chercher à nous manipuler, chercher à jouer des cartes de manipulation. Parce que vous n'avez aucun argument à convaincre les Congolais, les lots, fachi béton.
À part slogan Nabino ya fachi béton, qu'est-ce que vous avez comme matière ya convaincre le peuple congolais lelo? Vous n'avez pas aucune matière. Vous avez une matière té. Yango na bisa bino la plupart Nabino ba mama fachi béton, vous avez basi ya makelele. Kaka boye parce qu'il y a pas d'argument. OK, et l'on y boya présenter na peuple congolais le boy sa peuple congolais. Et le côté donc le kuta Nabino wana et comme libino lokola et bokomi lokola et loko prof yombi alobi bozali armée ya kabe ya kamwanga armée force terrestre soki ya kabe ya kamwanga donc boza armée ya kabe ya kamwanga lokola bozangi ba argument bozangi matière siko bokomi lokola armée oyo bapesi yango embargo. Ah oui, voilà le vrai mot même. Bokomi lokola armée bapesi yango embargo na ONU. Donc armée zanga masasi yaya siko biso kote na biso tozo kosomba siko masasi na IRSS. Ah yaya kote wana Poutine afungoli nde minduki. Poutine afungoli na yesi bino donc biso kote armée na biso tozo ko se alimenter na IRSS afungoli mandoki kuna somo. Bino siko bozwi embargo ya ONU. Parce que masasi o bozo kobeta wana to sentir ngo te. Bozala obligé bozo bokende Chine apesa bino ba macheti ndenge ba interahamwe ba yaki na macheti. Oui, parce que embargo bozana embargo masasi bobeta tozo sentir ngo te. Talaka kabiso tozo salimenter kote ya IRSS. Parce que on a bina simba masasi on a tandata 10 siko. Di mama fachi béton par jour. Natindele mongo na bino message. Ti siko na oze la message asale ki neti. Neti alinga aloba kombo na ngala kata ba video na neti. Na expliquer que boza ba fi à terre. Fi à terre ave le quoi fi à balabala. Talakaka. Na banoze la ba réponse na bino ba mama fachi béton. Comme ça na yo donc na bana ko boma moko na bino na scène et comme aloko ya film ya voilà film ya Bruce Lee bomani Bruce Lee azaka mangungu ayebi ko soit disant ayebi ko yeba karaté mais tango batiaka Bruce Lee na scène ba osala scène ya cinéma nzoka ne munduki bapesa ka Bruce Lee ezanga ka lisasi Bruce Lee alinga sala kaka poembo e kaka bolinduki wana mfeza kuna nzoka ne bapesa ki mutu vraiment na scène ya cinéma vrai lisasi abeta Bruce Lee pas Bruce Lee akufa kaka boy na scène po Bruce Lee azanga ki lisasi vous comprenez nde ba grimace na ba mama fachi béton tant bozoya na scène pona kolinga ko sala grimace na masawa assurez-vous que munduki na yo ezana kati lisasi yaya oya okufa pamba lokola Bruce Lee oyo kufa pamba na scène ya cinéma lokola Bruce Lee parce que on a obimisa yanga boyo zo bimisa yo boy nzoka ne yayo ezaki lisasi te na kati mais est-ce que ba kongole boy ba ne Bruce Lee akufa na ba grimace wana oui tant yo zo sa ba grimace bolingo bimisa lisasi yo Bruce Lee ba karaté ngana bimisi lisasi paka Bruce Lee adaye yaya yo mama fachi béton koka oyo kufa lokola Bruce Lee oyo kufa na mangungu ya Bruce Lee na scène ba okanisa penda ba osala movie bwenzo ane Bruce Lee akufia solo bon comprendre donc c'est un peu ça ba mama fachi béton n'esprit à bien naoze la bino parce que moi je dois vous mettre hors d'état de nuire. Je vous réclame la guerre, je vous ai déjà réclamé la guerre depuis mais on dirait moko na bino okokate non moko na bino okokate pona oze la bino na boze belé boza infection na c'est bo infection boze belé naza oze la bino ba mama fachi béton boya comme ça tano banda ko kanga ko tanda moko comme ça je vous mets hors d'état de nuire mbala moko bino nyonso disparition voilà nangana le baboye na ba kongomani OK. Je vais un peu parler un peu sur critique soi-disant Bazako c'est la Fabien et tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose sur Fabien. Lorsque nous étions tous dans les combats avant bateau mangeoire lia. OK, vous comprenez? Avant que bison so zayana combat avant ta mangeoire ko sa biso ba s'infiltrer pour ba ya ko bundela ba intérêt mabumu na bango ba kende kuna kolia. Fabien a toujours été un compatriote et Fabien alobakane ba vérité na yo ya yebi, OK? So ko za kata ba émotion mingi o comprendre le message à Fabien te, OK? Ça m'a pris un peu du temps pour comprendre le message à Fabien, OK? Vous savez, lorsque Kabila était au pouvoir, Fabien azaki déjà au sala ba message na ye. Et Fabien avait parlé une fois que
ba Kivusien bazali ba complice na makambo eza koleka na kati ya Est de la République, ok? Et moi, je suis tombée dans l'émotion et je suis allée répondre à Fabien. J'ai même fait 2 vidéos pour Fabien. Fabien connaît parce que il m'avait aussi répondu avec une vidéo, ok? C'est de bonnes guerres. Il faut que ça la guerre. Oyo, mutu na mutu faut s'expliquer, n'est-ce pas? Je suis tombée dans l'émotion parce que Fabien avait dit que les Kivusiens étaient complices ya makambo ya ba Rwandais ou bien makambo za koleka na kati ya Congo, surtout à l'Est de la République, ok? Et je me suis mis dans l'émotion, directement j'ai répondu à Fabien, ok? J'ai dit non. Okolo bateke ba Kivusien bazali okolo bateke ba Kivusien bazali comment on dit? Baza ba complice. Parce que nga par exemple naza Kivusien mais na bundela kama makambo ya Congo, n'est-ce pas? Ba oyo bazali na kati ya politique, ndalenge kanisa Fabien a précisé bien que ba Congolais oyo ba Kivusien bazali na kati ya politique. Groupe na bango wana nde baza ba complice, bango nde fuba bazo kuna bazali kolia. Bref, qu'est-ce que j'allais dire par là? J'allais dire par là que c'est après j'avais compris le message de Fabien parce qu'il avait aussi fait une autre vidéo pour faire comprendre ce qu'il disait au juste, ok? Mais Fabien n'a pas menti. Fabien tikalaka jamais koko sa Kivusien bazali ba traître na makambo ezali koleka, ok? Surtout ba politiciens Kivusien baza ba traître parce que ce n'est pas possible pour bokoki ko comprendre que na Kivu baza koboma. Avec tout ce qui se passe chez nous là-bas, nous avons beaucoup de gens qui viennent de ces coins de la République, qui sont à Kinshasa, qui sont dans les institutions. Mais ces gens-là n'ouvrent jamais la bouche là-bas à Kinshasa pour dénoncer ce qui se passe dans le Kivu. Oui, Fabien avait raison. Ok? Et maintenant, c'est ça que je suis en train de même et comme il combat dans la Sika. Parce que je suis en train de dire aux Kivusiens que ils sont, donc on ne peut pas toujours jeter la responsabilité aux Rwandais. Parce que c'est ça qui est devenu notre problème, nous les Congolais. Nous voulons jeter toutes les responsabilités aux Rwandais. Sans se rendre compte que ceux qui sont en train d'autoriser les Rwandais de venir blaguer, jouer sur notre territoire, violer, piller, ce sont les Congolais. Et ça, ba Congolais ne bazali ko permettre ba Rwandais ba fungoli bango ba porte. Parce que bango bazali ko lia derrière ba kope wana. Sans ba guerre wana, sans ce qui se passe là-bas, il y a beaucoup de gens qui ne ba profiter. Na Kivu lelo, même à Kinshasa aujourd'hui, beaucoup de politiciens qui sont à Kinshasa aujourd'hui, ce sont des gens qui s'ils ne sont pas basu ba milisté, et sali ba politicien bazana ba parti politique, donc ba komisi ba peuple ba zoba na bango ba kendaka ko lelelaka ba intérêt ya batu personnellement, ok? Donc Fabien avait raison de dire que les Kivusiens sont complices dans ça, ok? Ba Kivusiens bazali ba complices. Parce que ce n'est pas possible. Vous regardez aujourd'hui, par exemple, Lelo, comme je disais l'autre fois au Kivusiens. Je dis, regardez, au Kivu, au sud Kivu, là où ça s'est passé, toutes les atrocités là-bas, des viols, des je ne sais pas quoi. Vous avez aujourd'hui, nous avons eu 3 femmes du sud Kivu qui ont oyo ba simba ba pose penza ya moi ba pose moko ko faire pousser moi même pas ba pose pe ba espace moko boye oyo eza influençable qui ko faire pousser makambo mais et l'autre côté mais yaya il faut to le baka ke boza ba complice. Hein? Nous avons eu l'ambassadrice à Washington, une fille de Bukavu. Elle a fait 15 ans ici. On violait tous les jours les gens ici. Elle était ici à l'ambassade de Washington. Ata lobby, ata koloba ko fungola muno ko koloba ke pa na bango baza ko violer. Et pa ina bango kune ba mushi kune ska baza ko violer mikolo nyonso. Atikala jamais ko fungola mbanga na e awa lo bata eloko. Au contraire, lorsque les gens allaient dans les meetings là-bas pour dire ce qui se passe au Congo, ambassadeur yemo kazaki ko faire batu azako sa ba étranger ke makambu bazako ba congolais bazako lo bakuna bazako exagérer. Si ça ce n'est pas être complice. Fille ya Bukavu, mwana ya Bukavu, azako kende koyebisa batu ke makambo yo ba congolais bazali ko loba na ba conférence ke batu bazali violer, ba ezali ko exagérer. Si ce n'est pas ça que Fabien dénonçait, que ces gens-là sont des complices. Vous avez eu une femme comme Marie-Ange Mouchobe, quoi, une soi-disant qui vous sienne Mouchikazi, une fille de Boucher. Elle a occupé poste ya ministre ya droits humains. Ok? Cette fille était là-bas.
ministre ya droits humains. Mais il faut qu'on pousse dans nos agenda ya makambudano ya taba femme violée nanu. Parce que d'abord, elle n'est pas inabino. Et l'autre côté. Maman, si ça ce n'est pas être complice. Hein? Est-ce que ce n'est pas être complice, c'est ça? Tala le lobo zali na maman nabino oyo soit disant, maman Fiona, kulu Fiona mama seka loketo. Denise Nyakero. Denise Nyakero, ce qui est même grave. ONU, et PCA azala ambassadrice. Ya kolobaka pona makambu ya ba femme violée sexuellement abusée na ba place ya ba conflit ya guerre. Vous savez que cette femme là ce titre c'est l'ambassadrice ya violence sexuelle na Afrique. Denise on l'a donné ces titres. Mais jusqu'aujourd'hui Denise a dénoncé à Telokonine. A dénoncer le côté Yaya. Si ça ce n'est pas être complice. Ok? Si ça ce n'est pas être complice. Ba caméra, tous ces gens, la caméra que tu n'as parce que la caméra il y a celle qui est tellement ba émission, les gens, tous ces gens là, les caméras tout ça. Ba ça là qui wana. Ba caméra wana ba soi-disant ba politiciens, tous ces gens. Ceux qui ok na Kinshasa wana au côté na ba bureau politique. Otala bagas ba kivusien combien bazali ko occuper ba poste clé stratégique ya makambu ya Congo yaya nde kivu eza boyete ceux qui baza ba complicité. Oui, kivu eza boyete si ces gens-là ne sont pas complices. Ce sont tous des complices donc baké kuna baza kolia. Donc ces politiciens là ce sont des politiciens de toute façon. Donc so ok kuna batio steak na kata munoko. Tango bandiko tafu na vous savez les gens qui ont la bouche pleine ne peuvent rien dire, ils n'arrivent pas à parler. Donc, oka mutu akomi kuna munoko ekangi ekangami. Pourquoi? Parce que akuti ndenzela ya deal. Amoni siko makambo za koleka kuna yepe bazui parti ya steak bakati batie na munoko. Moya lo balisusu ezate parce que il a la bouche pleine. Il peut pas parler. Mutu atondi munoko alo bakate. So bazo mona na mutu azako loba kaboye parce que aliete munoko na ezana kati steak te. Yango mona bakongole oyo ba lobaka parce que bazana steak na munoko te. So moni congolais oyo kaka akanyi munoko azako loba lisusu te. Yaya azana steak ba pesi batie steak na munoko. Moya loba lisusu ezati. Vous comprenez? Anyway, bref, c'était pour vous dire quoi? C'était pour vous dire que ce que Fabien dénonce contre les Balouba aujourd'hui, ok? Ou bien contre certains, oui, parce que tout le baka Balouba. Tout le baka, ce qui est là, Fabien a dénoncé Balouba, ce n'est pas parce que Fabien a quelque chose contre Balouba, non. Parce que Fabien a toujours dénoncé mutu atiaka mutu na place na ye, mutu na kombo na ye, parce que Fabien dénonçait les Kivusiens. Moi, j'étais même parmi les gens qui étaient fâchés contre Fabien. Mais après, j'ai compris lorsque Fabien avait bien expliqué de quoi il parlait. Donc, arrêtez de diaboliser les gens pour batika ko benga bino batia bino devant ba responsabilité na bino. OK? Nous allons commencer à mettre chacun devant ses responsabilités. Tokokende lisusu na système ote ya ba congolais obiso nso ba congolais te. Lorsque nous partons dans ce système là, ezala batu mingi bazali ko bomba bizaleli na bango na sima ya ki congolais. Non. Siko tokomi na système ya ko benga mwana na kombo na ye. Parce que na kati ya libota ata bobota mi 10, OK? Bokozwa mwana moko mne Masawa, mususu Giselle, mususu kombo na ye Safi, mususu Sifa, mususu Piero, mususu je ne sais pas Kabengele. OK? Soki likambo ekwe inakati ya ndaku, papa kobenga teo bana nyoso ya mulopwe boya. Non, papa kobenga, bakobenga nani asali boy. Bande kone bakoloba eza Kabengele da sali. Oui. Oui, c'est Kabengele qui a fait. OK? Bakoloba te bana mulopwe basali. Non. Makambuli susu wana esili yo mutu ya mutu rouge. Tia mutu rouge nengo lingi toko banda toko kene na bino kaka boye. Non? Tokoloba te ke o bana ya papa soki papa matuti lande asali. Non. Nakati ya ndaku mwana asala ka bêtise soki papa na ye kotuna nani asali bêtise bandeko na ye il faut batanga kombo na ye baloba ke eza Kabengele nde abuka kimwinda eza Sifa nde asopaki mai na salle de bain. Oui,
Oui, mwana na liboso na ba responsabilité na ye. Peuple congolais bako sabino te keza tribalisme. Non. Na yebisa ki bino na Congo makambo ekendaka kaka bongo. Makambo ya Congo ekendaka kaka bongo. Soki bangala baza au pouvoir, soki bangala basopi mai na salon, soki basumbi na salon tokoloba bangala, tokoloba bongo. OK? Soki baswahili nde baza na pouvoir, baswahili basumbi na salon. Tokoloba baswahili nde basumbi na salon. Oui. Soki baluba bazui pouvoir basubi na mbetu tokolobeza baluba nde basubi na mbetu tokoloba teke biso nyoso ba congolais bana baza disi na ndako za ba nyoso te basubi na mbetu quand même oui toke na bonka kabongo ba olinga ko mema bino ko dérouter bino na histoire wana keza tribalisme bazo ko linga te bolo bela bango vérité na bango ko benga bango devant ba responsabilité non toko kende kaka bongo oui toko kende kaka bongo pour l'instant muta osala désordre na kati ya ndako eza kabengele kaza kabenge. Oui, eza kalonji. Oui, kalonji na kabengele. Oui, eza bango. Donc tokoloba kaka bongo, OK? Bota ma kongolo yo ka elengi. Yo ka bandeko na ngala ibisabino. Parce que nous sommes en train de dire que les balouba sont en train de gérer mal les choses ou bien sont en train de faire mal les choses et tout et tout. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas conscients que ce ne sont pas tous les balouba, OK? Nous allons nous dire quand même. Parce qu'il y a des balouba qui viennent ici, qui connaissent que bazoko lo bayete. Oui, oui, oui. Lorsque nous disons les systèmes, par exemple, on peut savoir un exemple simple. Lorsque nous parlons des systèmes des impérialistes, tant le bakatobi ba impérialiste, ba mindele bazoko sala boy, ba mindele batie système, ba mindele batie système. Quand même, vous allez pas nous dire que toyebite que ce n'est pas tous les ba mindele quand même. Et il y a un pourcentage mususu ya ba mindele oyo, ba bundele pe ba droit bato mwindo. Parce que si vous regardez les gens qui se sont battus même à côté de Martin Luther King, bah salisa même bah noir, bah formé bah mouvement bah noir, ce sont les blancs, certains blancs. OK? Parce qu'il y a des blancs qui étaient conscients qu'il y a un problème. Donc, mais lorsque nous parlons des systèmes d'impérialistes, nous faisons la généralité des gens des blancs. OK? Parce que en général, bah minginde bazana kati ya makambu ya ninga wana. OK? Yango tolobaka ba mindele. Donc tolobite ba mindele nyoso nde baza mabe. Non, mais tolobaka quand même ba impérialiste pour batu bazwa quand même idée. OK? Lorsque nous parlons des systèmes de Kigali Batutsi, mais quand on a yaka na soko Batutsi basali boy, Batutsi baza batute, Batutsi basali boy. Vous pensez que je ne suis pas au courant que il y a quand même des Tutsis qui sont quand même honnêtes. Par cause à la mingité. Hein? Vous allez pas me dire quand même que je ne suis pas au courant qu'il y a certains Tutsis qui ne sont pas quand même malhonnêtes. Il y a certains Tutsis quand même qui dénoncent aussi moi Batutsi mi kepe ba dénoncer kamakambo ya mabe, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ato la majorité a comportement ya bato. OK? Ta unakendaka kuna nazo solana bande kuna ngaya bamushi kuna nazo ko attaquer bango na isimo ki bamushi nde ba baby sisi da Sud Kivu. Oui, parce que bamushi ba baby sisi Sud Kivu. Et tous les Sud Kivusiens sont conscients que bamushi ba baby sisi Sud Kivu. OK? Donc, façon la bango ya ko gérer baby sisi Sud Kivu. Ce n'est pas parce que nga moko na za mushi te. Moi-même je suis mushi et je ne me vois pas dans ça. Donc bino baluba bozo ko linga ko linga ko dérouter biso. Potolo bateke za baluba bosali bo yaya toko kende nango kaka bongo mais on ya ko se sentir que azali vexé c'est parce que ye azali ko se retrouver na kati ya ba comportement wana et que yebiki ba comportement neza ba comportement ngo za mabe, donc ça veut dire tu n'es pas prêt pour le changement. Loko les artes prêt pour avoir le changement yaya biso to continuer ka kolobela kaka ba bizaleli wana ya mabe comme ça bo changer. Oui, to continuer à kolobela ka bizaleli wana comme ça bo changer. Et là comme ça na ngela lobela bo. Donc na ngela baka ake so Fabien Kuswanika na batu nyonso oyo bozali ko sala komba yaya bako sabinote bayebi sabinote ke obotika koloba makomba baluba eza station à la haine et tout yaya makambo ya Kongo ekendaka kaka bongo toko kene nango kaka bongo mwana na responsabilité na ye ndaku ya bana 10 mwana zaka na kombo na ye biso tokoza na kombo mokoti. OK? Ndaku ya bana 10 mwana zaka na kombo na ye mwana ya sopi mai bakofunda ye na kombo na ye ke yenda sopaki mai. Voilà. Soki asepelite me bafundi e bande konefu bafunda ye ke yenda sopi mai to ke na oka kabongo donc makaba manipulation na moi je ne suis pas dans les choses de manipulation ngai kutu atakutu bosali ni boko zonga na manipulation te po na benga ka mutu na kombo na ye na kombo eloko na kombo nango c'est un peu ça
yango ta na yaka na lobinga bina bengo ke ta ko beta bino donc na lobaka eloko no na loko na kombo nango eta oyo ko choquer c'est pas mon problème, OK? Elo musina ngena lobeza nini lelo elo na ngena lobeza loko ya Martin Fayulu na Théodore Ngoyi, OK? Martin Fayulu na Théodore Ngoyi pare ba keko ba lingi ba saisir je crois parlement, n'est-ce pas? Po parlement et bengisa soki eta la makambo ya Félix Tshisekedi soki a violer soki ba article na constitution. Bataliba balobi boye, Bataliba balobi ke Martin Fayulu aza très akomi kolala na FCC. Regardez, Martin Fayulu azali mutu ya Kabila to ebisa kibino nini. Wana mama sola Bataliba. Mais c'est que moi je n'ai jamais compris et ceci. Bataliba. Ah Bataliba balobi Martin Fayulu aza très aza kobima na FCC. To ebisa bino ni Martin Fayulu aza mutu ya FCC. Martin Fayulu asola kana Kabila. Taliba. Mais nani la alala kambetu moko na Kabila lelo nani azokolala mbetu moko na Kabila oyo libala oyo bino bokende ko bala na pa Kabila wana yaya na betela bino lisolona no na faire bino no comprendre na langage un peu à terre, OK? Libala ya Félix na Kabila, libala Félix na Kabila za lokola libala bamasa mibale to bamasa mibale batambola ensemble. Martin Fayulu na Félix Tshisekedi batambola ensemble. Jomo ko boya leka atia adraguer bango atia bango litoi donc Kabila, OK? Kabila o draguer squad draguer ba mominyo so mibale, OK? Adragane ba nyoso na quartier. Donc si comme Martin Fayulu na Félix Tshisekedi baza otambola bato mibale lokwa ba master. Kabila o draguer bango nyoso mibale. Mais ba masa ba remarquer que Joe a farcer, aza aventurier, ako draguer so mibale to ba master. To tia ye bouton, n'est-ce pas? Ba masa mibale ba yokani ke ba tia Joe bouton. Tango ba yokani ba tia Joe bouton, molo mususu kaka boye Martin Fayulu, donc master moko Martin Fayulu asaki na ndako na bango ba bisi babine mariage moko zoleka na kati ya quartier. To kende mariage. Ba invité yake na ba masa ne mususu na mariage. Akomi kuna na mariage amona mutu azako sa libale zali, master na ye oyo azako tambola na ye oyo ba yokana ka ke batia mubali wana ya quartier bouton. Yende azali kotambola na altar asoke ndiko bala Joyo bango mibale ba yokana kake baboya parce que Jo angwaza aventurier atayo moko wana nde libala oyo ya donc vraiment des situations yangwana ce qu'on a expliqué bino sikoyo Martin Fayulu ake kuna akomi surpris komona ke masa oyo tozako tambola ne oyo ngai na ye toyokana kake Joana zalaka aventurier to pesa ye chance te po azoko linga ngai na yo to tia ye bouton mais masa na ngai wana za na altar ake ko bala mobali wana si matango masa ngaki ko bala mobali wana bande ko na ye bakomi ko sala makelele ko sala zuwa ke mutu mususu te alinga mobali wana. Est-ce que ça normal? Donc bakino balabaka babi abeti masane musinju bo musinju pesa la kaloko ozui mobali ya moninga no wana anakawa zaki mobali ya moninga te nakawa zaki mobali azako linga bangonyo so mibale, OK? Mbosiko yo Tshisekedi tango yebisi moninga ke to linga Jo wana te to beta e football yo ke na sima moninga OK ko bala mobali wana sikota mobali wana ako continue ko linga ko draguer basi mususu ou bien ko zongela ko draguer master na oyo azako draguer bino mibale. Félix yo sa zua oko sala zua te parce que mobali wana zali mobali na yo moko te to yebi aza mobali ya quartier mobali ya batu nyonso, OK? Aza mobali ya batu nyonso Jole taxi le Rambo China Rambo aza mobali na biso nyonso ba congolais, tu comprends? Donc bino bazali ba boko sa la Jole taxi zua te boko sa la Jole taxi zua te parce que Kabila aza mobali na biso nyonso. Ça veut dire soki bino bondimaka litoi na yeboke ko bala na Kabila na sima moko ba congolais. Il faut pas ko se ko kanisa ke Kabila kotika ko draguer ou bien basi mususu ba ko boya Kabila. Non yaya. Kabila za mobali na biso nyonso ba congolais. Makasi na ye moko kaka na makasi na biso. Oui. Donc soki Kabila ke ko bala mwasi mususu, bino boko lela te parce que mariage wana boyeba ki ke eza ya bino moko te. Boko lela te ba yaya boko lela te. Martin Fayulu soki akomi ko se faire draguer na Kabila. Martin Fayulu pa akomi pesa soka lingi problème ezate parce que Kabila za mobali na biso nyonso. Oui. Parce que ye Félix tango ye na moninga bayoka na ke balinga Félix balinga Kabila te. Ye ake ko linga Félix. Donc abeta ki moninga na eku, n'est-ce pas?
Bon sikoyo soki Fayulu palo bia beta yeku mabeza wapi mabeza te parce que Félix nde akendaki kobeta muninga ku oui ngai pe nazo ko encourager Martin Fayulu Kabila azali mobali na biso nyonso bana quartier Kabila aza mobali ya mutu moko te Kabila aza mobali na biso nyonso ba congolais aza mbete hôpital soki maladi moko aye alali lelo abiki akei mususu aye kolala oui soki maladi moko aye alali soki lo akufi akeba kundie mususu alali Kabila azali mobali mbete hôpital biso nyonso soki tolingi tokolala wana oui Martin Fayulu pona ba intérêt na yo pe Martin Fayulu kolanda makambo ya ba talimate eke Fayulu Fayulu tobisaki bino nini Fayulu azana Kabila mais mutolala kambetu moko mikolo nyonso na Kabila ezali nani eza Félix Fayulu azana Kabila ndenge nini ata Fayulu ake kolinga Kabila toko condamner Fayulu te parce que modèle oyo bino bobeti Fayulu musinju toko condamner Fayulu te biso beto ko accompagner ye pe nanu akende nanu kuna ye pa yoka nanu bilengi nanu ya jole taxi oui Kabila za mobali na biso nyonso oui Kabila za mobali na biso nyonso aza lokola marché public babengi oyo akei kuna a présenter projet na ye azui marché yaya eza bongo batika ndeko kosa biso tebisa bino nini Fayulu aza traître ya nani traître contre mumbanda na ye oyo abotolaki ye mobali ya quartier ou bien traître contre ba congolais non Fayulu aza traître contre ba congolais te Fayulu nde aza kutu pe traître contre Félix Tshisekedi parce que yena Félix bayoka na balinga mobali wana te Félix akenda na sima Martin Fayulu kolinga mobali wana donc c'est Martin Fayulu akei kolinga mobali wana ekosala eloko moko te oui Fayulu kende kolinga na yo Kabila azali mobali na biso nyonso kende kolanda bata FCC parce que bino nyonso bozali basi ya Kabila bambanda ya Kabila oui okote okena ngoyi soki babenga Théodore Ngoyi azali mutu ya FCC et alors bata ya FCC batata wana nyonso ya FCC basa basi ya Kabila OK basa basi ya Kabila Menda za mwasi ya Kabila Mova Sakani za mwasi ya Kabila Bosha baza mwasi ya Kabila José Makila aza mwasi ya Kabila bawana nyonso baza basi ya Kabila aza lokola prince babano azaka na Bible papa wana babano ko benge nani soki roi Salomon azaka na basi 800 Kabila aza Salomon yo okozala kaka libala ya roi Salomon te olelaka okolela te parce que ozana bambanda 800 Félix Tshisekedi ozana bambanda 800 mama bota makongolo yo ka elengi Félix ozana bambanda 800 bambanda deja okutaki deja kuna ya FCC basepelaki te ndenge nini oye ko botola bango kope na bango mobali na bango Kabila po Kabila falaki apesa bango nde pouvoir kuna na FCC Kabila apesa bango pouvoir te akabeli yo Félix mwasi asika elengi te oyoke elengi oye ozoko doka oyebite après 90 jours mwasi asika azaka mwasi asika te akomaka eloko moko normal okoma normal parce que chaque chose après 90 jours ekomaka eloko ya normal et parce que okobala mwasi pendoka nti que c'est la plus belle du monde tango komi kofana na yebo après 90 jours akomine eloko moko ya normal miso ezongi lisusu libanda oui nani Félix na ba malima na ba taliban oui OK donc soki Martin Fayulu pe bakomi ko lula ye bakole ba oseka soki Martin Fayulu pe bakomi ko lula ye bakomi ko draguer eke bambanda ya Félix oyo ayako botolo bongo mobali liboso bato ya FCC ba Mende ba Mova ba Boshab tous ces gens balobi no tosangana mwasi ya sika sheri ya sika oyo ayako betela biso mwasi ya sika oyo ayeko lakisa biso ke yende ayeko leka biso mabeza wapi mabeza te na yebisi bino mabeza te Fayulu Kabila azali sheri na biso nyonso mobali na biso nyonso ba Congolais oui aza mobali na biso nyonso ba Congolais biso nyonso tokokende wana soki tomoni intérêt Fayulu yo pe sikoyo talilana no intérêt na yo ndenge ni kolongola na fashi wana comme ça bo baby sakaka makambo yango nyonso mbala moko comme ça to bandela biso nyonso susu à zéro c'est ça bo kanisa teke biso tozana poto to sauver Félix on s'en bat les couilles OK nous ne sommes pas ici pour sauver Félix
Auto sauver na naza mwana mboka on s'emballe les couilles. Donc le roi Félix akena ki wana ko baby sa biso nyonso na no stratégie na no ezali sikoyo. Biso nyonso to panza kaka bori yango mbala moko to panza yango ebeba comme ça biso nyonso to zongela zéro. Oui, nde idée na biso yango wana. On n'est pas ici pour accompagner personne, to accompagner Félix. Auto accompagner Félix aza mwana mboka. Quoi? Nous allons faire quoi? Non. Toko baby ça comme ça ebeba mbala moko. Soki biso no soko bandela zéro to bandela zéro. Martin Fayulu yo peke ndeko sala deal nanu na Félix na Kabila. Yaya eza ndenge wana makambia ko juger ezate nga tala Martin Fayulu. Ngai na osala o campagne ko ba congolais ba ko juger yote parce que nous sommes ici nous sommes en train de voir ce qui se passe. Toza awa. To expliquer ba congolais pourquoi komaki na niveau wana yo pe nanu ok n'est pas Kabila poto baby sana makambo nyonso comme ça to bandela susu à zéro. Oui. Kende yo pe na no meka. Oui. Donc soki bata FCC babengi Fayulu balobi ke to bebisa la moto oyo yaya Fayulu kende bo bebisa yango bo kende. Oui Kabila azali na ye roi Solomon azana 80 femmes problème ezate boka moite yaya boka moite eza bongo ezanga masawa nde na lobi. Oui nga masawa nde na lobi. Oui. Donc c'est un peu ça. Bataliba bino batu boza kolinga kosala toyebi bino bataliba boza batalokuta donc batu ya manipulation batu ya propagande toyebi bino eloko moko te lelo boko yebisa ba congolais. Non parce que c'est tous les congolais contre vous. Boza batalokuta na bino wana kaka bino moko kaka ndebo se faire ka masturber na lokuta na bino wana. Personne d'autre écoute vos histoires là. C'est vous seulement. Malheureusement masolo na bino na lokuta kaka bino moko nde ezako sepelisa batu mususu ezako sepelisa bangote. Ne vous inquiétez pas, nous sommes 26 provinces nyonso mutu te alingi susu fachi kaka bino na Kasai kuna nde bozako supporter et surtout bino baluba kaka bino. Donc biso ba mususu to lingi susu koyoka ngote. Si il s'agit to kende ko salisa nano Martin Fayulu nano parce que biso la stratégie nyonso pour l'instant ça marche Pour Félix a trahi, nous allons les trahir. Ils n'ont même pas qu'on trahir rien. Nous devons les mettre hors d'état de nuire. Oui. Comme Félix a trahi, nous devons les mettre hors d'état de nuire. Oui. Et nous allons chercher tous les moyens possibles pour les mettre hors d'état de nuire. Oui. C'est un peu ça. Déjà un message nanga lelo bande konanga ya babolingo nasaki pena na mingi ya kolobela binote mais lobi peut-être na koluka koleka parce na ba mois bata na pendant la journée lobi na koluka komeka nanu to sola nanu makambo ya makambo un peu plus politique quoi parce que ça est comme ba polémique c'est moins polémique to sola un peu plus politique to sola un peu plus moi ba réflexion un peu ya kati totalam ndenge to faire avancer makambo mususu OK pour makambo Congo ezande mingi oui mais to sengi merci na ba mama nyonso to moni ba mama ebele sœur nanga moko je crois elle s'appelle Mouyej Mouyej parfois je poste ces vidéos ici azana na TV yaya oyo ozokotia motu rouge wana oko yaya yaka kaka wa okotia ka motu rouge ti okolemba ngana kopesa bino musala ngai nakopesa bino musala ndawapa kazi na Kiswahili balobaka ndawapa kazi nakopesa bino musala omonenge nazala na oloba yo na pesi musala ya kotia kaka chaka c'est du travail yaya eza musala ndawapa kazi ngana kopesa bino musala yo tia ka motu rouge wana eza musala na pesi yoti oui parce que c'est du travail, je t'ai donné du travail. Fais tes choses. Mais biso na bino kakaboy. Il y a une sœur qui s'appelle Mouyej. Mouyej. J'aimais ces vidéos ici souvent. C'est une femme aussi, vraiment une bonne combattante. Aza vraiment na message, na vision ya kitoko. Parce que nous sommes en train de chercher les gens qui luttent pour l'intérêt commun. OK? Nous sommes en train de chercher les gens qui luttent pour l'intérêt commun. Les gens qui luttent vraiment avec la vision, ya Congo, ya biso nyonso tozala bien. Vous comprenez? Tozali awate pona batu oyo, bazali ko bundela ba parti politique, bazali ko bundela ba individu, bazali ko bundela ba intérêt ya ba famille, ya ba individu. Non. Nous ne sommes pas ici pour encourager cela. Nous sommes ici pour encourager les gens qui luttent pour les intérêts des Congolais. OK? Ba intérêt ba Congolais d'abord.
OK? Ba maman fachi béton yo kana na pesa bino na conseil avant na silsa vidéo. Ba maman fachi béton parce que pour na bino le kwa Congo ebongi na mona ba mingi bo sela ba maman fachi béton na bwana poto bwana poto parce que Congo ebongi pour na bino. Vous ne trouvez pas que c'est une bonne chose bino pe bozongana no Congo na no kando sala parce que bozo ebisa OK to sali sa fachi parce que ba message na bino à part slogan na bino fachi béton to zala na sima ya fachi to aider. Ne boye la biso plan. Combien de fois na sina se bino boye la biso plan ya makamuni to salisa nango fachi. OK? Combien de fois na sina bisa ki bino ke ba salisa ka mutu oyo aza na vision ou bien ba salisa ka mutu oyo abengi bino bo salisa ye. Fachi yango depuis afanda wana nakata libala na Kabila abengana ni asalisa ye. Fachi abengana ni asalisa ye. Et puis pour na obengana no batu ba salisa ye, faut bisa bango li salisi nini oza nango besoin. Parce que la plupart de vous nous dites des choses, parfois, on n'arrive pas à comprendre. Est-ce que Congolais, basumbela qui est nakati ya cerveau, na banzinzi ou comment? Hein? Il y a des poubelles ici, hein? Il y a trop de poubelles ici dans les têtes. Au moins, il y a nakata poubelle. Bon, fongola ka trash. Si on veut fongola trash, hein? Ça pue. Non seulement ça pue. So, il y a banzinzi ekoti nakati ya poubelle, hein? Et tika ka ba maki wana bimisaka ba kusu. Il y a trop de kusu, hein? Ici, dans des têtes de talibaniens. Trop de kusu ici. Vous nous dites que oh, to sali safachi aza mwana mboka. Bosa safachi aza mwana mboka. Yaya, basali saka mutu po aza mwana mboka. Sasa mwana mboka te azali ko faire bino noyer bakina ko sali sa mutu te oh yemoko azako noyer azako kende. Non, basali saka mutu ya ndenge wana te. OK? Basali saka mutu oya bengi basali saye na pesa bino ba exemple mingi nesi ronda bino ngota musée ayaki musée tango ayaki na ba Rwandais musée tango akoma ki amoni ki makambo ko mikilo ba Rwandais bakosi ye makambo ayo kana ki ba Rwandais yango te ba Rwandais balinko ya kosala si musée abenga ba Congolais musée abenga ba Congolais bino bango tala batu oyo baza ba Rwandais baye kosala makambo baye kozwa problème baye kosala ba problème awa prenez-vous en charge. Mouzé n'a pas appelé aux Congolais de se prendre en charge. Mouzé avait appelé aux Congolais. Il n'y a pas de rebelles, il n'y a que des Rwandais. Mouzé nous a dit ça. Ba rebelle bazate, ba eza ba Rwandais. Mouzé nous a dit, prenez-vous en charge. Pour le quoi Mouzé, le quoi yenda zaki président, yenda zaki commandant suprême. Mouzé comme avait donné cet ordre, ça veut dire que lui comme commandant suprême avait ordonné aux Congolais, militaires congolais, de ne pas tirer sur les Congolais au Bakoune en charge. C'est comme ça que Mouzé a appelé à l'aide. Hein? C'est comme il y a bien autant que vous avez dit, to sali sa fachi. Fachi a yebisa bino bo sali sa e. Asi abenye bino bo sali sa e. Asa nakata libala na Félix na Kabila bien. Abenye bino bo sali sa e. Bon, ata kutusoka benga ki bo sali sa e. Ayebisa bino bo sali sa e na ndenge nini? Non, ayebisa bino te bo sali sa e. Bosko biso to no sali sa e ndenge nini? Ubie bino moko bo no sali sa e ndenge nini? Loko la bino bolingi ko sali sa e bino ba mama taliba, OK? Boko sali sa na poto te. Boko ndoki na terrain loko la Congo ko bonga, loko la fachi vraiment ko bongisa mboka, fachi asa ko sala penda asa ko sala. Tango bozo bisa so azoko sala wana bo bisa so azoko sala nini? Parce que slogan na bino ka fachi azoko sala nini? OK? Tango boya ko bisa so azoko sala nini? Biso sko to bisa bino ke est-ce que wana za musala na ye ou bien za musala na yete? Comme ça tozongi sko na vrai débat. Mais bozo ko ye bisa biso te azoko sala nini? Tomoni eloko azako sala te. Parce que nasina yebisa kino bino ke au côté na biso batamayele nde baleki mingi. Musala fache za mibale, commandant suprême garant de la constitution donc qui doit assurer le bon fonctionnement des institutions. Est-ce que musala neza ko sala ma? Eza ko sala mate, wana ne musala na ye. Puisque ba mama fachi beton bozo ba soki baza ko sala. Ba mama fachi beton. Je vous mets à défi. Boza tellement belé na poto, boza na poto boza ko polluer kaka poto. Loko la Congo eza ko bonga, fachi eza ko sala. Bolingi ko sali sa ye, bokene ko sali sa ende na Congo awate. Parce que poto eza na besoin na bino te, poto batonga, poto ba institution efanda, makamunyo so eza bien. Loko la bino bolingi ko sali sa ye, bino bokene nan bo sala bo ban exemple. Bozo ngakuna na Congo bokene ko sali sa fachi beton. Et puis na ko yebisa bino neni bo sali sa fachi beton. Parce que bolo bakena pesi bino idée te. Je vais vous donner des idées. Parce que je vais vous aider. OK? Je vais vous aider. Parce que, au moins, première dame Nabino, aza bololé le kola bino. Yango bino bobala ye. Parce que aza bololé le kola bino. OK? Parce que maman première dame Nabino, na pesa ye pe ba idée. Alors, bateke na pesa ye ba idée te. Na pesa ye pe ba idée. Mais le kola boza ba zoba.
boza na capacité te ya koyoka ba idée na kotia biloko en pratique tika na pesa bino susu ba idée parce que tano sasa bozonga na Congo kuna bolo ba kiona pesa bino ba idée te boza na pesa bino ba idée ndenge nini boko aider Fachi Béton na bino. OK, so bolingi vraiment comme à béton. Je vais vous dire comment est-ce que vous allez aider votre Fachi Béton. Na place ya kofandela ka biso awa na kata ba Facebook Fachi Béton bo banda ko sala ba forum économique. OK, bo sala ba forum économique bino batia Fachi comme ça à partir ya forum économique na bino wana botala biloko nini ndenge nini boko tia na maboko bo sala ba industrie bo sala ba moi ba compagnie ya mike bo memango kuna na Congo bo créer moi ba emploi. OK, oui wana nende bo na façon nende boko aider Fachi parce que mboka oyo ezali ko kende liboso batala kape to ya nani ya misala nini ezako ya lokola misala ezate na Congo boko bisa sote ke mboka ezako kende bien parce que de toute façon depuis que tout Kabila soki na matata balongwaki misala lisusu donc ba erechite misala ezate. OK, alors que mboka yebanaka na niveau ya chômage nenge soko kita, n'est-ce pas? Lokola bino mama Fachi Béton bolingo bo salisa Félix Tshisekedi na bamboka oyo abso ya bapoto awa bamboka poto mingi évoluer na ba petit business na ba entreprise ya mike. OK, ba petit business commerce na ba entreprise na mike yango nde epesa ka batu misala yango nde simba ka bamboka mingi jusque peut-être ba 70 à 80%. OK, bosko bino siko na pesa bino ide nengeni boko aider Fachi Béton na bino wana. OK, na place ya ko sala ka ba makelele ba Facebook bo sala ba forum économique. OK, ya ba mama Fachi Béton secteur nini tolingito simba poto inga kosala mwa boost na mboka o ekoya na misala économiquement ekosali sa Fachi. OK, lokola bozali ba mama Fachi Béton comme ça bokende ko yoka kuna poids o ya makambu avant fongo l'entreprise ba tax ba tracasserie ba corruption o eza kuna na Congo. Comme ça total soki siko boko aider Fachi Béton ndenge nini. Oui, c'est ça débat normalement ba débat il faut ça la base na makamya ndenge wana. OK, le débat doit être basé sur les bases des choses comme ça. Vous allez pas nous amener seulement le débat maman Fachi Béton, papa Fachi Béton, maman Fachi Béton. Non. OK, vous voulez aider Fachi Béton to ngende ko salisa ye aza mwana mboka na pesi bino ba idée comment est-ce que boko salisa ye boko salisa Fachi na komema ba business na ba petit ba bengo ba petit entreprise kuna comme ça bo pesa ba congolais misala parce que soki boyoka ni batu 10 bo miti ensemble na kati ba po boze belé na diaspora boze belé bokena inde kuna ko kende ko kitaka ko luka misala kuna pa Fachi na présidence apesa bino misala bokena ko fanda kana kati ba climatiseur po bo sala ke loko te parce que ba mingi boza ba chômeur na ba poto. OK, boyebi misala te boyebi pasi ya musala te bino nyoso bokitaki kuna yango azui 600 soki 600 babengo ba conseiller bon kende ko fanda kati ba climatiseur bolia kambonga peuple congolais na pete. Non, vous êtes tellement nombreux en Occident au bolingi ko soutenir Fachi Béton parce que 600 bokitaki kuna na Kinshasa. OK, bawo bazwaki misala te bozonga ki parce que bozaki plus ya 3000 bokitaki kaka bo Fachi kuta invita binote lokola 3000 bokokai kokende 600 kaka nde bazwaki ça veut dire bien nyoso botikali la plupart de moitié bozongaki lokola la plupart de moitié bozongaki na poto bokota misala bokota kayu bomitia na ba groupe ya ba 20 personnes 30 personnes 20 personnes 10 personnes 30 personnes boyoka na mutu na kati na bino botia $10,000 ça veut dire soki boyoka ni botia $10,000 par personne boki ko sala pendant une année moko na bino azoko tia na kati ya groupe na yeso ko boza 10 ou bien boza 20 ou bien 30 moko azoko tia $1,000 soki boza 30. OK, dans une année boki ko kokisa $30,000 ata $50,000 ça dépend de la discipline na vision ya entreprise bolingo ke no fonla na Congo. OK, so i boza 30 bosali ka mo entreprise moko ya muke bobandi na nuana bobandi ko se lancer muke to tie force ensemble to kei to memi moi business muke to tie comme ça to bandi ko pesa ba congolais baza na place kuna musala comme ça to banda ko récupérer économie ya ba congolais e banda ko zonga na maboko ba congolais na place économie ba congolais e fanda na maboko ya ba indien ba pakistanais na maboko ya ba chinois ya ba nini biso peto ko boto la ka économie. Voilà comment réfléchir les gens qui sont intelligents. Na pesi bino idée boli bateke masama pesa ki bino idée te. C'est comme ça les gens qui sont intelligents réfléchissent. Tant boza ko sele so ba Fachi Béton non
Bon banda ko benga ka batu, bon sala ka ba forum économique, bon réfléchir comment mettre ces structures sur place, comme ça tant bo tia mbongo ensemble, bo kita kuna na Congo, bo kende ko fungola ba entreprise na bino. Wana nde boko zonga lisusu na poto bozo kolela parce que boko comprendre que eloko moko te changer kuna fachi beton azane fechi batete parce que boko kuta kuna na corruption. OK, boko ka kofungola biloko na boko ka kofungola ba business ite. Parce que corruption ezali moyen bo obtenir ba papier ezate depuis boko ta ba papier na bino moyen bo zo ba papier ofungola ba entreprise e kozala te boko kuta batu wana oyo il faut alia oyo il faut futo taxi boye oyo il faut futo taxi boye oyo il faut futo taxi boye comme ça boko zonga koto yo boko comprendre pourquoi biso tozo ko lité nano voilà. Vous pensez que les Congolais n'ont pas les Congolais sérieux ici na poto bazate oyo bako linga bakende ko fungola ba business kone para bango comme ça to lukadin to récupérer économie na maboko na biso to ata ba business ya mike to pesa bande ko na biso misala. Vous pensez les Congolais il y a des Congolais sérieux qui ne veulent pas faire ça? Non, il y en a beaucoup. Ne pensez pas que oh bazako que la bino zoua pour vos pouvoir. Les Congolais n'ont rien à foutre avec votre pouvoir là de merde. Il y a des Congolais capables dans la diaspora qui peuvent aller au Congo aujourd'hui ko fungola ba entreprise ba petit moyenne entreprise wana. Il y en a beaucoup. Mais à okono fungola ngona mboka nini? Mboka ya ba taxe, mboka ya corruption. Mboka ya corruption, mboka okiko koluka papier boye papier ezalaka te. Ozonga bopo na zota papier moko, c'est comme ça yango na boza même pas ba investisseur. Parce que ba investisseur nyoso bazala ko yana mboka moko ya ba moins sérieux kozwa papier ezali problème kozwa papier ba investisseur wana na place ya Congo yango ba komana ba mingi ko kena Rwanda parce que na ko kena Rwanda okiko ko appliquer pour na business application o appliquer lelo ozu yango kaka lelo batu nyoso bakina na Rwanda pozo ba papier ya kosala ba business 3 jours c'est beaucoup ozu mikana nyoso obandi business oyena mbongo na yo mais na Congo yaya okokoka bino ba mama fashi beton na pesi bino musala nde yango wana. OK, bo banda bosala na ba entreprise comme ça lokola bito aider fachi lokola bonito aider fachi to aider fachi te na makambi ya kabila to aider fachi te ko nofuna ko bana kofinga kabila non bo kanza te ko aider fachi za kofinga kabila non donc to ya kofinga kabila alors que bino bozana kati ya mariage ya kabila non pas du tout to kofinga fachi parce que nous sommes des frustrés, je vous ai déjà dit ça. OK? Nous sommes des frustrés. Nous allons chercher là où nous allons déposer nos frustrations. Et nos frustrations vont se reposer sur Fachi. Parce que yende soi-disant président. Pour vous savez, c'est que tolinga te yende président mboka wana. OK. Lokola bo imposer biso ye tolinga te président mboka wana. Ye pe linga te, nous devons les rappeler devant ses responsabilités. Et s'il ne peut pas répondre à ses responsabilités, nous allons les qualifier de tout. Oui. Pour la benga na responsabilité na ye tolo bate mais bolingo imposer biso tolo bake yene président bokondi baye boko mesana kaka non bino pe bo mesana nenge bo mesana ici biso ye ko imposer biso ke yene président bino pe bo mesana ke nous sommes tokozala obligés ko benga na ba responsabilité na ye soki pa répondre ba responsabilité na ye te toko finga ye bino pe bo mesana oui bo mesana oui bo mesana. La plupart de bino kutu ba mingi bozande ba malhonnête. La plupart de vous êtes ici la plupart de vous ba mingi kutu bokimaki parce que page nanga na kimisa kananga batute. Bo oyeka ko benga ngao mama vraiment mukomba na yo est bien. Obengi na tie yo. Yo moko okima parce que la plupart de vous lorsque vous voyez certains de mes messages, lorsque je suis en train d'attaquer d'autres politiciens, vous pensez que je suis dans votre camp. Yo, Congolais, combien de fois je vais vous expliquer que nazalaka nakaya mutute nazalaka ya Congo. So que yo okosanga parce que oza politicien yo okosanga ke osala bopo na Congo naza mutu nako se tromper. Mais so que na moni ke oza mutu ya lokuta nakobwaka yo nakobanda ko loba peuple congolais oza mutu ya lokuta. OK? Pour la plupart de vous bokanisaka ke parce que Masawa critica ki Moïse, parce que Masawa critica ki Kabila, ça veut dire naza côté na biso, naza côté na binote. Naza côté na binote, toza ba master te. Non, toza ba master te. Oui, toza ba master te. C'est ça le problème. Hein? Lorsque j'étais ici, j'ai critiqué Katumbiawa. Il faut yoka ba taliban. Hein? Maman, tu fais vraiment un bon combat. Hein? Ozo ça la vrai combat, il faut Moïse wana, il faut vraiment que l'ongolais arrête de nuire. La plupart de vous boyaka ko lingaka ki camarade boka ko senanga ki camarade. Po na zako vilipa na période mo na olobela na olobela Moïse Katumbi.
période moko na lobelaka bakatange awa nazalaka ngai na bakatange kaka tête à tête na bakatange yoka bino ndenge boyaki ebele mama sasa bango batu wana bakatange bakatange mpe bazaki bakangami na lisolo na bango katanga ni yetu nayebisa kutu bakatange na bino bango bakatange soki momi bosala katanga ni yenyu wana bokata yango bokende na yango parce que tokomisi bino pete nayebisaka bakatange bongo ngai na bakatange tozalaka na guerre awa oui nous étions dans la guerre mais bino bozalaki ya kosepela bozaki ya kosepela mama oui lobela bango mais boyebaki teke te tangu na bino mpe koya mokili tour à tour oui mokili tour à tour lelo ya yo lobi ya moninga mabe na bino nde bozalaka boya na politike oyo boyende na baguru soki ya basimbi guru ya moninga yoka yo ozala kati ya bisengo okobela babiere mokolo na bachampagne yoka partage ya bavideo yaya nzoko nde zoyeba teke yo mpe ozokoservir guru mokolo ezali mpe bakosimba mpe guru na yo mokolo ezali mpe bakoexpose guru na yo ntango batie guru na yo sikoyo baexpose ye ochange maloba te koloba bongo te ezana bato yaki bakanisi bani ba manipuler nga il y a des gens qui sont venus ici les baluba qui sont venus ici chercher à me manipuler ah non maman omoni biso soza ba congolais omoni sozo ba makambo ya Félix loba kaka ke ba congolais biso na bite ya papa tika koloba bongo non bino ezabi tour na bino ya baluba oui na bine te koloba bongo te non tour na bino parce que yo moko ndenge ozali wana oyaka ndeko koma camarade nanga parce que osepelaka ndenge na lufingaka na video ndenge na fingaka Olive oyaka wana bisinga mama ozosala musala kitoko osali bien ndenge ozongisi Olive place na ye mbosiko yo lokola sepela ndenge na fingaki Olive ulio yoka makambo politique na lobaka parce na ba message nanga na ata na lobier moko na silika na lobi makambo nanga na lobaka wana mais message politique ezalaka na kati yo liola na message politique yo sepela ki nanga parce que na fingaki Olive même mokolo sikoyo ekomi tour na bino pe ba finga bino osiliki mais yo linga mafinga yo oyaka kosenga ngai amitié po sepela kana na finga ka baninga ah oui nzoko nayo yeba kiteke mokili tour à tour ya yo petango ko ya to finga pe yo parce que bozoko bebisa ale wana sikoyo omisalisi omikomisi victime olobi olongwe yaya olongwa nanga ina yo qui profite de l'intelligence de l'autre biba msuko kamisa ngata mbolba ka bobi nanga obinanga na longwe ngana invita kiyo na invita kiyo te yo moko yaki parce que tant on a bandé ko critiquer baninga okanisa ina zalaka mayele tu m'as qualifié que j'étais intelligente n'est-ce pas tant on a remis ko critiquer yo na batuna yo olongwe oh nazako loba makambo ya ba en mais tant on a bandé ko critiquer baninga jamais lobaka kezaki makambo ya en olobaka jamais zai makambo ya en siko ipare olongwe yaya okoki kolongwa sans koyebisa nga même olongwe na kotikala jamais koyeba ke olongwa parce que la plupart de vous bolongwa ka na koyaka réaliser plus tard que olongwa mona otalanga bi mutonzo kanda longwa parce que mona ndire eza lokola ozaka so amina ngate je nakipaka bino te nenge kako yaki nenge poko kolongwa etali ngai te parce que il y a beaucoup de gens qui sont là-bas en train d'attendre nenge na kokotsa bango bazala ba master nga nenga ko yaki nenge poko kangabisaka na yo olongwe. Ça veut dire que écoute nako notice même pas que OK, ça veut dire que tu as été inutile pour moi parce que je n'ai rien appris de chez toi. Ça veut dire que tu ne disais rien de constructif. Yango na remarqué même pas que okenda. Donc entre ngai na yo tango olongwe sanga binanga ke soko zo continuer bona kolongwa. Yo zoko menacer nga ke olongwa na page nanga na invita kayo. Na invita kayo te. Yo ta obandi ko menacer nga ke yo kolongwa. Mais d'abord il faut te demander une très bonne question entre toi et moi qui profite de l'intelligence de l'autre. C'est toi qui profites de mon intelligence. Ah oui, c'est toi qui profites de mon intelligence. Donc, yo kolongwa, ngane na operde te, c'est toi qui seras perdant. Je n'ai rien à perdre parce que ozana mayele te. Na landa ka page na yote na yeba même pas que soko zala kawana. Ermo boya ka osala nga surprise na moni mutu boya commenter wana. Osala nga surprise parce que na yebite ko zala kawana. Ta ona ndima ka bino boya na page oyo na kena ka kotala ba profil na bino te ba mingi kutu na yeba ka te soko zaka mibali ou zala ka basi. Je ne connais pas. OK? Oui. Bato na kenda kotala ba profil na bango moko ezali bato na moni ke basa ko sala ba video ezali na sentir penza ke tete ezali awa ya quelque chose ici natali na pe ba profil na natali makamusu po komaka na ko mpe ko landa pe ba nani na page na moko pona s'inspirer na ba message mosusu. Mais la plupart de vous ya ba makelele awa vous êtes des gens qui n'inspirent à rien. Ozala te, olongwa te, ça ne nous ajoute rien, ça ne nous diminue rien.
D'ailleurs ozali ko sala kilo na page nanga parce que so olongwe kutu otikelinga espace na ajouter ata mutu moko oya koza la pion ya bien na kati ya komba. Donc bino batu bozo kanisa ke biso tozali awa pona ko accompagner bino, bosa ela ba guru na bino ba jalelo. Na yebisa bino déjà nous ne sommes pas ici pour ça. Soko zali mutu ya guru, OK, oyaka kaka kotala guru ya nani bafingaki, guru yanga bafingi na noté, mukolo to simbi oyayo guru otomboki, longwa awa, ça ce n'est pas ta page. Cette page ici n'est pas ta page, il faut quitter ici. Cette page ici, c'est pour les gens qui sont conscients, les gens qui luttent pour une bonne lutte. Bato bazali ko lutter pour l'intérêt général ya ba Congolais nyonso. Yo mama Fachi Béton, so ki yo kanisi ke kombe sili, to fanda sikonye to accompagner Félix, toi tu t'es retrouvé. Mais nous les autres, les Bakongo, les Baswahili, les Bangala, nous ne sommes pas encore retrouvés. Donc biso toko tika combattre to ko accompagner bino batu bo se retrouver. Non, to ko accompagner bino te parce que nous ne sommes pas encore retrouvés. Non, to se retrouver te. Biso ba Congolais en général to se retrouver te. OK? Donc to accompagner bino te pour que ne lia. To ko accompagner bino te boza na beefsteak na munoko, bino bo lia ka biso totala ka bino to yembela ka bino tango boza ko lia. Non. Non. OK? Donc bino nyo so bozali awa boza ba fana kwiti ya ba Fachi Béton, soki bosi bo liaki bosi botondi, bosepeli, allez, quittez maintenant, votre combat est fini, allez maintenant, allez faire votre groupe, na pesi bino musala ya kosala, na place ya ko déranger, biso na beso na se retrouver te, ba peuple congolais ba se retrouver na nous te, parce que santé ezate, sécurité ezalite, école ya malonge ezalite, baza ko continuer ko violer mikolo nyonso, biso na to se retrouver te. Peuple congolais, peuple ya mukena na se retrouver te. Po biso ba to bundelaka Congo, to bundelaka nde petit peuple. To bundelaka peuple oyo azali ko se retrouver te. To bundelaka peuple te to accompagnaka peuple oyo te a se retrouver azoko lia. Parce que donc biso ça qui to accompagner Félix. Ça veut dire que vous êtes en train de nous appeler d'accompagner ceux qui sont en train de manger. Non. Alors que ceux qui sont en train de manger déjà, ça ce n'est pas notre problème. Nous sommes ici pour accompagner ceux qui ne sont pas en train de manger, ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la souffrance. Vous comprenez? Donc bino babata Fachi, loko la bino aussi retrouver parti na bino, vous vous êtes déjà retrouvés, vous retrouvez déjà steak na bino. Ce que nous allons vous conseiller c'est ceci, ou les aroyaka ko déranger biso maintenant se retrouver te, bon que négocier la forum économique, OK? Allez faire le forum économique. Regardez comment est-ce que vous allez accompagner votre Fachi naba action économique. Bon que ko créer ba petit business moyen d'entreprise là-bas, ce qui ba benga on ba moyen ba entreprise ya mike na Congo. Bon pesa ba Congolais misala to diminuer to ya chômage parce que pays ozali ko kende en voie de développement ba ye ba kango so to ya chômage eza ko kita. OK? Mais boki ko bisa sote ke mambo za ko changer tant que ba Congolais bazana misala te. Tant que de toute façon depuis matata mpoyo alongwa misala kutunde mona nakate. OK? Donc de challenge to pesi bino de ba mama Fachi Béton challenge ta pesi bino botika oya obetre la koso masolo wa balingi bisote baluba balingi bisote. Oh non, ces femmes ici, vous les mamas de Fachi Béton, vous êtes très fort côté manipulation. Vous êtes des manipulatrices comme pas possible. Vous êtes des manipulatrices comme pas possible. Il y a celle-là qui s'appelle je ne sais pas Mbombo. On va venir à peuple d'abord. Mbombo, c'est cette fille-là qui avait amené des problèmes ici dans la communauté, dans la diaspora. C'est une fille manipulatrice. C'est une diablesse, en fait, cette femme. Naza ko découvrir basé Belén, elle n'est pas seule. Hein? Elles sont nombreuses ici, mikolo nyonso kaka, kokoma kaka makambu, nenge ba moni, basali bango mabe, nenge ba yini bango, nenge ba lingi bango te, nenge ba lingi bango te, des manipulatrices, je te dis, jusqu'aux dents. Makambo ya victimisation oyo. Hein? Biso ba masaso ito miko tsaka na kati. Ndenga masande na sina kimaka Facebook kala. Pero ya Kabila biso nso ba Swahili tozaki ba Rwandais. Yaya esika nini bande ko kendete so ina kika na groupe moko boya ba Congolais. Longwa awa koloba makambo mboka na biso te, makambo mboka na biso tali yote. Bino ba Rwandais, bolongwa awa. Tout ça, donc partout je me présentais na page ya batu. So ina kiyotia ka commentaire na page ya batu. Bolongwa awa. Koloba makambo mboka na biso te, tali yote.
so na sala ta vidéo ba congolais ka ba ndenge wana ba ndeko traiter biso so inga pe nazaki mutu ba victimisation est-ce que possible yo kanga na fandi awa na Facebook naza ko sala ba vidéo naza ko kuma mikolo nyonso biso balingi biso te baza ko traiter biso ka lokwa ba Rwandais biso balingi biso te boyo kanga na fanda awa modelo ba congolais ba traiter biso ba Rwandais biso boyo kanga na se victimiser mais parce que na yebeke ekenda kana ngo bongo na tingama na bino tile lo tozaka ka awa na sebe kongola bino toko kende sika moko te toza awa kaka toko zala kaka mbili ngambulu mbutu na bino awa bobenga biso ba Rwanda bobenga biso ba Rwanda te toko zala awa mbutu ti mokolo kongo ekufa oui na tika jamais ko ya ko sala ba vidéo ya victimisation biso balingi biso te cette langage là je l'ai entendu avec beaucoup de gens de l'Est, OK? Na mikolo naza ekenge na batu wana ya Est. Naza ko kende ko yebisa bango batika ko salaka ba langage ya victimisation. Biso balingi biso te wana ezali ba langage ya batu oyo balinga kate ba rapprocher bango batia bango devant ba responsabilité na bango. Lorsqu'on est en train de vous mettre devant vos responsabilités, il faut ko yoka mabeza wapi tosali nini poto bongisa. So ogi mutu afandika kao biso balingaka biso te c'est parce que mutu wana ayebi ke azana kati ya dans le faux et que alingi te bobenga ye devant ba responsabilité na ye yango bande ko loba toujours ke biso balingi biso te ngabo tetanga rwandaise tous les jours ici est-ce que na ya awa komile lisaka migonyo parce que na yebe na ngai nazaka nanga munya Rwanda te na sale apona ko bundela Kongo to ko bundela ka Kongo to ko kende kaka bongo bobenga na ba groupe ebele na ba groupe mususu kute zalaka so ba kongole ba sala eloko batu mususu ba loso masawa za kuna toko yate parce que ça infiltré toyi akoyate ba groupe mingi ba kongole bandate surtout ya ba mama po batu mingi ba bio masawa za munya Rwanda toko ya kuna te discrimination so inga pe na zaka mutu ko lelaka mikolo nyonso mais j'avais compris j'ai dit écoutez il faut comprendre quelque chose et puis batu mingi obazaka na kata ba groupe ya nengwana ba yebisanga ba binanga masawa koto openda ba bazo sala opposition grave balobi ke ba kota ba groupe te tant que oza kuna oza infiltré munya Rwanda na yebisa ba congolais belé otozaka na ba groupe bien o ba yebisa nga makambo ba yoka kuna na so ngoda il faut pas ko blâmer congolais parce que congolais moni congolais normalement éducation nationale penda vraiment ba yebisa congolais qui na kati ya mboka wana congolais ebite qui congolais ebi ke batu wana nyoso bazaka bata est ayebi bata est te est zalaka na ba tribu ayebite. Ça veut dire que quelque part eza responsabilité na biso ngai par exemple mutu lokola nga masawa na kiko zwango te lokola ene soki mutu abina ngai yoza munya Rwanda longwa kuna na yebi ko zana kati ya ignorance na yo parce que mboka na yo échouaki éducation na yo etikala jamais ko yebisa yo ki bata este bazalaka ba swahili nyoso bazaba eza tribité kozala mutu a este mutu na mutu peza kuna azana tribu na ye lokola sikoyo bino ba congolais ya weste bino nyonso bomona kaka musée aye na bat nyonso balobaka Kiswahili toute tendance confondue boyebi te ki ba Rwandais pe nyonso bakota na kati ya Kiswahili mais bozana raison ya kobanda kobanga ba congolais ya este oui c'est tout à fait une réaction normale que batu mususu soki bamoni batu mususu ya este ou bien bamoni biso to yo okota na kati ya ba groupe na bango c'est une réaction totalement normal baloba ke non toza na confiance na bango te parce que ils ne connaissent pas qui est qui c'est normal pona Kinshasa kuna baela ka bango ba congolais soit disant ba congolais ya este tangu guerre yaki la plupart des batu tangu bakoma kuna na Kinshasa bayeba ki eza ba congolais ya est alors que tangu balamuki mukomsuno bwana tango ba iso eza ba congolais ya est eza ba Rwandais ba koyeba ki est ki ndenge nini yebisa ba koyeba est-ce que bazana magie koyeba ki est ki non bazana magie koyeba ki est ki te. C'est ça que moi j'explique à mes frères de l'Est normalement. Souvent ils me disent oh mon biso nyoso ba traiter biso kaka ba Rwandais, nous on ne peut plus rien faire dans ces pays-là, nous on ne peut plus non. Ceux qui botie wana na kati ya mutu ke nous on nous aime pas parce que nous traite des Rwandais ngana bina mongo, il faut bien comprendre le traumatisme nini batu ya Ouest, batu ya Kinshasa, tous ces gens-là ont quel traumatisme ces gens-là ont eu lorsque musée ayaki na ba Rwandais. Lorsque Musée est venu avec les Rwandais, batu ya Ouest wana bayebi na bangote qui est qui. Ba mingi kutu ba fungola ki maboko ba yambi bino parce que bayeba ke ipare bozali ba ndeko na bango ya Est. Ba yo la mugaka na tongo boy batongo yo nzokale batu ya Est te bango ba za ba Rwandais siko bango batu ya Ouest ba koyeba ndenge nini qui est qui.
ata lelo tolobi to banda ko expliquer ka bango ke be eza boye tala eza devoir na biso sikoyo to banda sikoyo ko éduquer bango ba yeba qui n'est pas qui. C'est notre devoir. Mais to fanda te to banda ko miko tsana kati ya victimisation miko so banda ko loba bien oui en tout cas na bata west wana na Kinshasa bata wana nyoso balinga kabiso te mais il faut comprendre ba uti wapi na kati ya traumatisme nini, qu'est-ce qui a fait que balinga kabino te. Et ça, traumatisme. Oui, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça, bande konanga ba Congolais. Donc, maman fachi béton. Bino botu bo kangami wakanga na message ya la haine, on nous aime pas. Na pesi bino devoir ya sika. Na place ya ko bana ko bisa suma ba haine mikolo nyonso. Boya ko yebisa biso lokola bino de bolbike, bolingi to salisa fachi béton, tout ça. Boye la biso ba programme na bino nengeni ni boko sali sa fachi. Okay? Nga na ibisi bina pesi bino kutu ba ide. Soki bo na ide te nengeni boko sali sa fachi. Na ibisi bino ba ide. Bo sala ba forum économique. Boye ba nengeni boko créer ba entreprise ya mike. Bo me mango na Congo. Bo ke ko boto la ba Libanais. Ba Sénégalais te parce que ba Sénégalais ba frère na biso. Parce que moi je suis une panafricaine, ok? Ba Sénégal ba ndeko na biso, ba Mali ba ndeko na biso, ba kiko luka ville kwa biso soko luka kendo luka vie, bobo to la ba asiatique ba business. Parce que ngai pe na masaso ki nazaki convaincu que fachi vraiment béton et que makambo za ko kende bien na Congo. Na lingaki na luka 10 partenaires awa na Washington. Ou bien na Poto Mobimba, to sali groupe ya 10 Congolais. 10 partenaires, to luki 10 partenaires, to yoka ni to tia $10,000. Be Stop. Toyoka ni toti ya $10,000 na $10,000 wana stop. Hi. Thanks. Naluki 10 partenaires congolais. Toyoka ni to matsa entreprise wana ekokute biso combien poto banda entreprise wana so ekokute biso $100,000 toyoka ni toti ya $10,000 to kangisi ale toke ko kitsa entreprise na Congo. Vous comprenez? Si moi j'étais convaincu que Fachi azaki béton. OK? Parce que nga ide nanga ezali ke biso ba Congolais, si le pays là allait bien, on pouvait aussi commencer à nous organiser dans les groupes comme ça, to kende pa inabiso, to récupérer économie en mboka na biso na maboko na biso. To boto l'économie en mboka na biso parce que ce n'est pas possible jusqu'à 80% de l'économie de notre pays et na maboko ya ba étranger. OK? Biso pe toko kende ko eloko nini ba Libanais ba teka kawana biso toko teka te. Eloko nini ba chinois ba teka ka ou bien nini imagine ni miracle ni bango basalaka. Non. Parce que bango ba comprendre que biso ba Congolais tozali bizengi tozabi chuchu. Parce que si on se mettait ensemble et que nous avions aussi des États qui sont responsables, et que c'est ba Congolais de bango ke, fachi na bino ba deko ya na ba poto mikolo nyonso. Azo sabina bino ke o, bozo ngasiko na mboka ko ya ko sala. Az bozo na mboka ko ya ko sala, mais plan ezali wapi? Boy sabiso to ko ya ko sala la wapi secteur nini? Secteur nini availability ezali wapi kote nini biso tokendo sala agriculture ezali nini ezali pêche bo facilité ba département wala o biso bozo ko bengla biso to salela ndenge nini et tout oui mais azali ko yaka na awa na ba poto awa ko yako sela bino ba meeting pona ko finga biso ba combattant yo wa président na bino ya zoba azui pouvoir soit disant mboka za ko bonga bino boza ko expliquer ce que mboka za ko bonga tant président na bino ayaka ulia ya ko yebisa bino sikoyo ke bon mboka lokwa tozali ko tolinga to bongisa tolingi bino diaspora boya ko investir na agriculture to pesi bino agriculture na agriculture wana to kotia ba terre sur place kuna na mbandaka lokola kuna na mbandaka excusez-moi kuna lokola na mbandaka ba insécurité ezalité na Kivu kuna lokola ba insécurité ezali to pesa bino ba terre na Équateur kuna bao bona ba makasi lokola nzala ezali boya ko sala bilanga na Équateur bilanga na boko sala na Équateur eke na ko lier sa tabata Kivu lokola excusez-moi lokola Kivu ezali na kata insécurité OK bilango bo sala wa elie sakabata Kivu anatanda bilango bo sala na Équateur ele sananu ba Kasai lokola Kasai ezali en l'insécurité
kasa ezali d'enclavé soki ezali enclavé babalabala eza te tout babilanga wana ebanda kolesa nanu bato wana kuna nde fale baplan ye mutu na bino ayela biso na diaspora aye kopresente biso siko diaspora tokosala nini responsabilité na bino diaspora yango oyo bosala bilanga ok tokopesa bino baterre bino boya kaka na main d'œuvre tokopesa bino bilanga non mais faci na bino ayaki kosala tour ya Amérique ya poto abebisi 50 millions ya mbongo ya bakongole bimi na poche ya l'État pona koya kaka bayembelaka ye jalelo bino pe boyembelaka ye jalelo et puis ye moko afingaka biso bakomba attends regardez botala kaka ba yango bato mweto kina bango esiki ezate est-ce qu'on peut raisonner avec des gens comme ça hein on peut pas raisonner avec des gens comme ça on ne peut pas raisonner avec des gens comme ça donc koyemba jalelo c'est ce qui les concerne kopesa ba plan ya ndenge nini tokosala po mboka wana ebonga baza na ngote loko moko te ok bon peuple congolais nanganisi pona lelo na suki awa tokoyoka na peut-être lobby na koya kosola makamususu ezali un peu plus sérieuse un peu plus profonde ok mais who shared my video namoni bino bozaki mwa ebele awa peuple congolais namoni bozaki mwa ebele awa na sepeli mingi komona bino tozala kaka boyi ok makambo ya mboka wana eza mboka na biso ok mutu moko te mboka wana eza koappartenir na mutu moko te oyo akoya koyebisa biso tokanga bambanga na biso non mboka wana eza ya biso nyonso ok ezali babenga patrimoine commun eza ya biso nyonso mutu te aza na pouvoir ya kokangisa yo munoko olobaka lisusu te non mutu moko te aza na pouvoir ya kokangisa nga munoko nalobaka lisusu te eza mboka na ngai oui eza mboka ya yo ya ngai ya biso nyonso toza na droit ya kodefendre yango ya kolobela là où ça ne va pas oui mutu moko te aza na droit yebisa biso tokanga bambanga na biso abana koya komanipule biso kezali haine po toloba verité te kezali haine yaya so olingi okende yango na haine eza haine zwa yango ndenge wana ekosala eloko te tokokende kaka ndenge wana oui so olingi oloba ngo lobi nango ezali acharnement soki acharnement yaya zwa yango kaka ndenge olingi kozwa yango tokokende yango kaka bongo oui ok bon peuple congolais ingeta bayaya ingeta côté na biso nde tozoko papa kaka côté na bango kuna nde balali oui côté na bango bazana eloko ya koloba te côté na bango on dirait armée na bango bapesi bango embargo donc kuna masasi esileli bango na kati ya baminduki côté na biso suka na ba masasi donc côté na biso tokenda inde IRSS kuna nde tokenda kozwa minduki donc tozako papa bango kaka baza ya kolala ya kosakana te bato toza ebele oui toza ebele komba bato bana kati ya komba toza nde ebele koleka bino eloko wana nde boza kobosana toza ebele oui bon salut mes frères chers et frères congolais comme le disent mon frère Marc Lushimba n'est jamais trahi le Congo ok bye.